Si qu'on a bloqué nani na omona ete wapi ye freedom anga obimelanga te donc ba memi nga pena na stratégie likolo na mona freedom te zela na matana no likolo ande ko bozo kimisa fil ya ide na ngai bozo kimisa nga wapi freedom omoni ke bande ko nga na omona ete abatami wapi yeyo onde freedom mukolesha bibi yaka lisusu na bloqué freedom yaka lisusu et puis soko taline longi na minu wana comprendre déjà que azarere voilà bande kwa loko nini eleki Mario Sumunga s'il vous plaît papa tolinga ko mingi nalingeka ko expliquer so nani azwaki mokano ya ko interpréter vidéo oyo parce que interprétation oyo na oyo lobami en anglais ils ont des choses différentes peuple congolais pona nini nga na ena retard boyebi ke bandeko babolingo vidéo oyo ebandi kotambola nayebisi bino basalaki yango le 25 mai eyindaki makasi bandeko babolingo avant-hier na hier 2 jours vidéo eyindi makasi bazwi interprétation oyo babwaki yango na réseaux sociaux babenga yango poison rere nalobi nini poison rere tangu esali interprétation oyo etrike maloba ya bulos babwaki yango na réseaux sociaux ekutani mpe na bapapa na biso bato ya émotion surtout o papa nango oyo oyi kona bosalila boyi kotanga kombo ye mama na ngai vous voyez je mobilise bilo boko bo comprendre papa nanga ya sakalaka te la émotion papa nanga la lela effort wala ba combattre la biso première heure mais ye côté émotion ya robomiso la tension okufa la tension bato ba pression encore le fait il faut kaka actualité kendaka na kotisa kaka eloko na kotisa eloko baza même na temps ya kokende koluka te or bon bandeko ngana o comprendre bango baza ba combattant bandeko ba obunda mais ba journaliste professionnel te voilà la différence yango zomoner moko biso pe tozaka lokwa bango kala mais depuis bandeko ba bolingo to tangeli yango to comprendre to koma kokende avant ya koloba ata mukili mobimbe lobi esilisi ngata na ozala l'échec ata batu 10 pamba ba otalanga eloko c'est important na eko pesa vérité mais ba biloko akoyaka na ba vitesse oyo biloko akoyaka na ba vitesse oyo yango bozomona ba papa ranga surtout papa ranga wana onalingaka mingi ozomona biloko ebele ezala kaka ebeta kapoto et beaucoup de choses ebeta poto pour na presser. Donc on a un journaliste professionnel, il n'a pas le temps, il y a qu'à vérifier, il y a qu'à looker formation, ou bien il est censé le mouta liboso, ou bien soit bengi ka mouta te, nga mama mi do soye na bengi, na yokyoyo, na yokyoyo, na yokyoyo, na yokyoyo, na banisu ko fine, na ke, na ba média, na ba journaux, eboye, après, na yeko traiter information nanga, nde na yeko me lapido. C'est comme ça qu'on fait. La minute où on poliko yoka ba vidéo. Boulos! Très. Boulos alielar. Boulos. Bandeko. Émotion makasi bo ndenge nini. Poza pe bana mibali. Botike la émotion o bana basi. Bolembe seke. Bandeko nanga mibali.
Batu balanda kabino bino kutu bozana chance audience na bino banye fula ya net yanga itende banye fula na YouTube bino bozana nanu bo profiter surtout que bozana mamboka na place YouTube et salama bozala ka kimia okay omoni video banda ko luka boza pela batu boyebana na bango bo luka bato bazali na New York ceinture la chef de l'état neti biso to ana bayana na biso ba ser na biso ba prêtre ba prêtresse soki likambo eza asoki na yoki la lubango te na royate eloko nini le ki bandeko basali tricage na lenge na loba boye eux-mêmes nini eux-mêmes se considèrent pas comme mais plutôt comme oui voilà banaliste voilà oui mais kasi banaliste wana analyse ngo soki ko biya boye au moins terezo causer so problème et là quand on senga bango soki ba Hollanda biso prochainement s'il vous plaît toza na guerre médiatique toza na guerre numérique faut que ne malembe na dossier parce que bato azozo ka ba vidéo na bino bazo profiter ne ba opanzela ngo bato donc stratégie ya barere yango wana ils prennent nos vidéos bazo tindela ngo bato donc tozala ka très prudent bande ko eloko nini leki nazongeli siko na makambo yo oh Boulos aboyi masolo alobi ke génocide ezate Boulos na vidéo na ye original biloko bilo bomoni wana ndenge babalusi yango alobi bieza processus eza makambo mokonza mboka alobi alors tokotala tokofandisa biloko nyonso po toyeba que Congo to considérer bango lokola génocide leki na mboka na bango ou pas alobi très bien eza makambo tozo solola aboyi génocide te ye moko Boulos apesi bino chiffre 6 millions à 7 millions de personnes bakufi na Congo. Rwanda batu bakufi combien? 800 000. Siko biso tozala na génocide tenengeni. Donc automatiquement dossier na biso c'est un génocide. Et puis déjà Donald Trump a accepté ki yango. Donald Trump est d'accord na yango. Boyoki ba discours na ye. Donald Trump a komi kote kabiso kolekana Félix Tshisekedi. Partout où il passe, Azako expliqué nombre ya batu bakufi. Donald Trump tango yaki en Angleterre bandeko baboli. On vous avait dit. Tango yaki en Royaume-Uni, dossier à Congo ezaki likolo mesa. Na yebisa ki bino na lobi toza na ministre affaires étrangères moko na lela est grave. Na mona ko niraza congolais moko boye babwa kaka isoki ube wapi. Yende pena fandela dossier la biso neti na filme. Bandeko babolingo biloko nyonso boyoki e pa Boulos ezali nango intelligence artificielle. Pone loko ya intégration o boyoki wana o balobi bazwa ba militaire ya M23 bakokotisa bango na kati. Bandeko babolingo na bato nga na sololi na bango. Ba oyo bazala kati ya masolo o nga na sololi na bango. Balobi mama mito kende ko ebisa balandi na yo. Yebisa peuple congolais atana ndoto te. Tokoki kozwa M23. Tokotisa ito intégré ye na kati ya armée congolaise. Balobi atana ndoto. Alobi bokende kolanda discours ya mokonza mboka wana nde klebo wana biso. Papa mama yo muto olanda ngai mama ngalula na ngai. C'est-à-dire eloko ebimi na monoko ya mokonza mboka te bo considérer yango te désormais. Ata lelo yo maloba oto olobo ebimi penda ya solo na monoko ya Boulos. Ebimi penda ya solo na monoko ya Donald Trump. Boyoka te. Bandeko bino bokoyoka kama maloba ezobima na monoko ya chef de l'état. Pokolo Congo eza mokonza mboka. Mokonza mboka yende azo représenter biso. Chef de l'état yende azo représenter biso. Yende azo représenter RDC. Eloko nyonso o ekobima. Soki ebimi na monoko ya mokonza mboka nde tondimi. Soki ebimi na monoko ya papa na biso Patrick Muyaya. Ozali ministre ya communication nde yo ndimi. Makambo ekobima na monoko ya mama Tina Salama porte-parole ya chef de l'état nde oyo kondima. Oyo nyonso ko wuta libanda ya bato nga na tangi kondima
temps. Est-ce que vous avez l'andanga bande ko babolingo? Peuple congolais. D'ailleurs, ministre la biso mouya ya defa ye pa bungaka. Tango defa ya ko sa analyse. Papa Patrick mouya ya defa pe ya bungaka. Mais na loba na bino tango ya ka ko pesa bino compte rendu. Ya makambo ezoleka. Nyonso lobaka yango wana. Bondi mango. Mais des fois, tant que ça la analyse, il y a des fois au monde à moi un plein et qui est net, pour comprendre. Mais je dis, tout ce qui sort dans la bouche, il y a notre président de la République, Fatih Béton armé. Bande koba bolingo boye ba kezali, alléluia, amen. Peuple congolais, est-ce que bolanda qui discours, il y a chef de l'État bien? Mi colonio somo konzambo kaole la likamwa mixage, brassage. Est-ce que Bobo Sali Makamutoloba qui n'a bino ya cantonnement? Quand on parle ya cantonnement, cantonnement la kisi nini bande ko babolingo. Ngande ko na bino timu na musise ki ngoya na ko katana. Est-ce que zala ki na muto afandela ki dossier est netinga? Na fandela yango tongo midi pokwa na koma ko sala émission 3 jours na mukolo bande ko Bobo Sali ka lelo kaka po igwa sali moi 6 mois amona nite na kena ipe makamuna nga ya vite. Ngabe nazo préparer à venir ya bana na ngaba ndeko. Kaka moi 6 mois on a monanité bobo sani makamu mama mi do ebisa bino. Cantonnement ezali masolo oyo to solo la na Nairobi to solo la kuna na nini na Luanda ezali bandeko ba bolingo. Makambu oyo to solo la oyo etikala na ba papier eloko ya ko changer ezate. Chef de l'État tango balobi ke na obeta sko masolo doa tango boyoki ke na doa balobi to sala béchange ya ba prisonnier biso tobi nini otika ki biso ba étiqueté ngayo nazongi la di boss de moi. Merci beaucoup Papa Bob. Bande ko ba bolingo tango boyoki na vidéo wana ya Boulos o ba changer place o batu basumuki on ba place batu basumuki makasi ote intégration ya ba M23 libération ya ba prisonnier bandeko ngana yaki ko ebisa bino na lobi baloba ki liboso ke chef de l'État libéré 700 prisonniers mokonza lobi nini 700 mwe uteli wapi nga na libéré bino 700 prisonniers na ko libéré. Balongwe na 700 ba eko senga chef de l'État balobi ke non mokonza mboka longola mandat d'arrêt international mokonza mboka bia ko longola te mokonza mboka peine de mort o chela kinanga et les autres longola yango mokonza mboka lobi na longola te mokonza mboka olobi place yoso bakomona biso basala biso ngata bobo longola yango chef de l'État longola était loko moko te makambo papa na biso Constant Mutambatika ya ba peine de mort ba mandat d'arrêt international oh mutu nyonso akomona Corneille Nanga mutu nyonso akomona Makenga et les autres bacheli bino 5 millions de dollars ba pesa bino eza chef de l'État le bien ko longola yango te pour tozo considérer batona lokwa ba terroriste échanger te bande kotilelo tango balongwe na biloko na ba monike mokonza boke zo simba te ba ye ko senga to pesa bango pendant 8 ans ba exploiter ba minerais na ba entité nyonso o bango ba occuper ba village nyonso bango ba occuper ba grande ville nyonso ba occuper bande ko ba bolingo Goma ils ont occupé na maboko na bango. Une partie à Goma, bien sûr. Bunagana, bien sûr. Romangabo, Bamboka wana nyonso, boyebi, ba village wana nyonso. Alors, balobi, Pobatika, biso tranquille, chef de l'État Salanini, atika bango ba exploiter ba minerais pendant 8 ans. Ce qui 8 ans koki, de bako bima na bantité wana nyonso. Chef de l'État lobi, nini, pas question. Abime Congo, eza un État. Hein? Afrique après azocha sous commentaire. Abino penza wapi Afrique ango? Hein? Wapi? Soka komi na sande na bloqué papa so na oke boue makambo na olinga na lo bezo bunga ngai bino pe bozo bima na actualité.
nazo zele papa soka komi tour nazo bloquer misu nanga sweza braquer na nini bande ko loko nini eleki ko sala que chef de l'état lobby ozo bloquer wana sikona nanga lo bozo bloquer batu pourquoi siko yonde kolo live ozo tout dango ozo bloquer batu pourquoi oyebi ke na ko banda pe na ona bloquer pe yo ndeko nanga omoni a combattant à tongo moi si mubalo yelinga ba re je te bloque mande ko loko nini leki chef de l'état alobi nini 8 ans ya bo exploiter ba minéré donc bino boyaki nde copier tangu tolobaka ke nanga po babotola ye bakare minier na ye yango wana akota rébellion bondimaka te lelo siko bondimi chef de l'état lobi Congo c'est un état jamais mboka o ezali mboka moko souverain indépendant et que les kozwa moi ba groupe moko ba terroriste et pe sa bango soi-disant éthique la bango ba goma et les autres pendant 8 ans pour ba exploiter yango jamais bande ko ba bolingo biloko wana nyonso ta mokonza zo boya États-Unis d'Amérique zoyoka et na suka nango ta on epsi bino ta chef de l'état ke na New York réunion ya suka ba benga nanga ta bomoni nanga zwili boma na betela pe no li solo na lobby Donald Trump tanga solo li na chef de l'état a ebisi bokonza mboka lobby zwa ba petit na yo oyo yo formé ba kendo bunda yo kotika na nubiso te tinda ba komando wana bi beta biloko États-Unis ça beta tina suka sukoi matisa yango bomona ki bandeko sukoi mata e bandi ko bombarder e bandi ko sasa et bandi ko silisa tina ndenge to ekolia chef d'état-major ya Rwanda kotoyo chef de l'état a osala masolo kotoyo ana diplomatie tango akomi na New York bako bakalisi bokonza koya soki ndenge nini njoka mokonza bakisi eloko asika alobi il faut reconnaître génocide na Congo ndenge bo reconnaîtra 800 000 pamba biso to komi ba millions et bongo boni biso bon reconnaître que génocide et un amboka na biso bandeko wana vice-président azoloba président Félix Tshisekedi vice-président y assemblée nationale bandeko ya Nations Unies azoloba y a 80e session chef de l'état lobby wana Donald Trump lobby ke bitumbe silité et asilisi bitumba mais na discours à chef de l'état beta babo babengango main libre en désordre wana ba chef de l'état nyonso bazo prendre note Chine azo prendre note Russie azo bandeko baboli bazo prendre note isolo Congo mokili mobimba ba oyoka yo nani olobake na Congo babomaka te yo nani bandeko tokobi kotambola lisolo Congo comme beta en Angleterre lisolo Congo comme beta en Angleterre à cause ya nani à cause ya Fachi Béton papa Fachi bandeko na fanda ma monsieur tambolinga nalobi bokonza boye na sala nini papa yo atande balobi mokonzi nzalezali pasi ezali bandeko ata pasi sokeza ezala nanu oyo mokonzi azosala eleki nyonso bandeko babolingo na préféré nazala na nzala mais nazala libre bandeko babolingo c'est ce que le chef de l'état a fait merci beaucoup bandeko nanga mokonzi mboka lobi Congo il faut ezala libre avant toute chose mais ba Congolais ba comprendre te dollar raison mata mbonga biloko akolia et pas seleki ndeko nanga est-ce que yozo yeba ke tozalaki ba wumbu ya Rwanda mokonzi azolinga abimisa biso na maboko ba Rwandais abimisa biso na maboko ba grande puissance Congo ezala réellement indépendant yozo mona yango te yo na mutu na yozo linga osomba fufu na 500 francs mama zala na patience biloko ekokita ndeko kobitu gisate biloko ekokita pas ezali na yebi yango na kenaka Kishasa na uti Kishasa e na yebi yango
mais bakosa yo te yo ozolinga baloba social o social ebonga social ekobonga ndenge nini soki mboka na bino baopie yango social ekobonga ndenge nini soki basi bandeko na bino ba congolaise o baza basi lokola biso baosilisa bango ba terme musu moyena utiliser te kibo mwasi nyonso eza ya kokufa yo fani ozolobo tolingi tolia okolia neni po mbongo nyonso mokonzi azozwa mbongo nyonso a concentré yango na kosomba matuza na kosomba nini na ko recruter ba jeune ko futa ba militaire po tolonga bitumba oyo bandeko ba bolingo eloko nini eleki tango kaka chef de l'état ekoyamba Eric Prince Kolo Blackwater Eric Prince Kolo masolo a moto Donald Trump alobino lokola tozo sana ba négociation tata o tozeliye tata ya boyiko ya tata alobi ote azan Egypte lokola ya azan Egypte biso tozo sala continuité tokotika makambo yo to Félix Tshisekedi ya kananu toyebe loko nini to sala mais lokola Kongola linga kaka batu baloba boue bandeko po imaginer que mikano nyonso oyo bulos azoswa mikano nyonso États-Unis d'Amérique azoswa il faut ya koloba nango boue na bisa kibino ke baopakola pe Rwanda mafuta eza politique bandeko nanga nyonso eza te fo ba ya kotandango na mesa po basepelisa yo neti ngai ndeko na bilo mwasi information nyonso nazala nango te nazozwa ndambu etikalaka kaka na bango moko bakonzi problème na biso na bino ezali tozwa résultat moko oyo ya libela eloko moko oyo ezali définitif totikali na kimia ya libela eza eloko te lelo oyo toke na biloko pressé yoka batu buso eumela mais masolongo eumela oui bandeko il faut eumela yango bomoni na video ya Bulos alobi tozo luka kosilisa tozo kene na profondeur pona kotala ba cause profonde les causes profondes des anini bango ba M23 balingi ba ya lisusu ba intégrer armée na biso bandeko ranga bokoza boka lobi binote nazongeli makamba cantonnement la kisi tangu to sala ba négociation Corneille nanga na batu na yo bokoya tokoluka toyeba banani ba congolais na kati na bino e banani ba congolais te banani baza ba militaire banani ba militaire te banani ba boma na banani ba boma te bakozwa batu oyo baboma te bakozwa batu oyo bandeko ba bolingo oyo bakuti bango na complicité contre Congo te bobo sanate bandeko parmi ba M23 na kontisko na mozino na ofungola bino na kati ba M23 AFC ba rere bozomona wana bazana bana na biso o bazwi bango par force bazwa bango na betela bino lisolo Rumangabo ndenge ba musu ba okima Rumangabo ezana ba musu bazana force bazokima ba musu ba na force te bazaka kana kati wana ba M23 bazwi bango en otage bandeko ba bolingo bolandanga baza en otage. Alors ces gens-là, le président Félix Tshisekedi a dit que non, baza bana na biso, ils sont là malgré eux. Alors, tant que tu as le cantonnement, et ça dit pour la côté la basse peignon soana. Yo bakanga ki ona makasi o ba fouiller ba sali investigation ba trouver que oui réellement bakanga ki ona makasi. OK lokwa bakanga ki ona makasi, bino bozala nano apembeni. Boko taper armée te, tokoyeba binoti na moment opportun. Ale bino bozana ni ote bino boboma botala te bosasa ba mama ya batu bosasa basi na est bino babu ba kolesha bibi bino bana ya mbwa bino yeyo là-bas. C'est ça le cantonnement. Ote balobi ba kopesa bango ba poste lokuta ndekolanga kendela la pongi. Poste ata moko te ekopesa ma na bato babengi ba tero phrase wana ngisi ko lobango mubimba te s'il vous plaît ba tero poste ata moko ba opesa bango te bocha yango na mutu na bino omoni makambo eleka à l'époque ekozonga ka lelo te
yango bomoni biloko ezo durer po biloko bango ba osenga biso gouvernement na biso eboyi Wagner afanda lobe osimba te Félix Tshisekedi alobe ko simba te moyen ya ko avancer ezate suka nango lokola tozo avancer te il faut bosa nini bo libérer parce que selon le règlement d'ordre intérieur il y a Nations Unies mboka bususu ko agresser mboka bususu te or blanc noir sur blanc ezolakisa ke Rwanda et agressé Congo ba rapport ezali ba preuve ezali bandeko ba bolingo alors soki boyoki boulot salobi ke non na masolo ba échange ya ba prisonnier tozotala ndenge nini ekosalama ezate ke États-Unis nde mutu kozwa ba prisonnier na mboka na biso ebimisi te biso moko toyebi ba prisonnier nini tokobimisa yango boyokaki chef de l'État alobi ke ba prisonnier nyonso o ba bomi batu o bazalaki na nini aobibisa bango te bakobibisa kaka ba prisonnier bandeko ba bolingo o ezalaka ke bango pe bayaki kaka kobunda ndenge ka ezalaka bobibisi mwa groupe boko boye biloko supe na boyi la oloba oke ba pete ba bibisi pe ba faux prisonnier tout est possible la politique à Congo et bon comprendre beaucoup tsanga na bakati te bilo boze na ba prisonnier la bilo ba beti bilo pe la boreza na kombo poto sto beta yango déjà oh beto yebi bango te boye bango te ndenge ni ba prisonnier bango boye bango te ndeni bobo sanate la bete la bilo lisolo ke bazongaki tango mokonzi ya boka lobi ya ko bibisa ba prisonnier o ba trahir te o ba traître te o bazala ba complicité la makambo ebele belé te o ba meka ko monter ba coup d'état bango te mokonzi soka ko bibisa ba prisonnier yebo ko ebi ba prisonnier lilo ba ko bibisa ba e ko proposer biso mwanga chuchu chuchu wa ba mwanga chef de l'état lobi bolobi nini o mwanga chuchu mokonzi mboka bibolamba bolia mwanga chuchu sa liberté biloko wana nyonso bandeko na explica bino mais pourquoi bokoza la panique de biloko kalisi bokoza boka danger au chef de l'état zanango ngana bino to olala na ndako mais muto aza bikolo nyonso likolo avion eza nani bikolo nyonso likolo avion eza nani bikolo nyonso likolo avion eza nani muto aza na pokiko kufa anytime eza nani eza Félix Tshisekedi sadi mutu oyo ayebi ke soki na mazarde na okufa lokola soso eza chef de l'état alors pourquoi bandeko ba mema bino na ba distraction Boulos alobi ba triquer interview ya Boulos yeboko Boulos ta fada zo comprendre te bato oyo bozo sabolanga na sali nini ezala ta ko Boulos alobi na yebisi bino Boulos a Donald Trump te biso to yoka makambo ezo bima na munoko ya chef de l'état soki bandeko ba bolingo lisolo ya ba prisonnier oyo na ko intégrer bandeko ba bolingo soit disant e banani ba pesa bango ba poste mais les salama bandaka lati parce que bozo mituna te pourquoi tilelo tozo continuer au gouvernement na biso eza catégorique chef de l'état za catégorique mokonzi mboka lobi nanga kona nanga na onze la bino boya tina oya ata bolaksinga munduki boye bochena mutu ya mbeto. Je ne vais pas céder. Est-ce que Bobo Sani malobana? Bande ko ba bolingo Bobo Sani bango ba okalisa ke situation eza allégée ba mona boye mokonzi ye ote génocide wana président Longa Mokabi mwana mubala muloboyo na sala no nini nano esilité yozo aka ko bakisa kama mususu oyo nano esilité ozo ko bakisa baka mususu bande ko ba bolingo Corneille Nanga boyebi ndenge to betela bino lisolo yango na ningi na lubaboy peuple congolais pona osukisa mokonzi mboka na New York place azalaki bande ko ba bolingo boyebi place o ba pesa kié po asolola na bande ko la biso ba congolais o bazalaki wana bande ko ba bolingo zaki pe na ba investisseur mususu o ba bande ko landa chef de l'état place wana boyebi que sécurité à chef de l'état bato bazalaki wana na oloba ya ba congolais ya ba américain te ya ba américain pena yete na oloba ya biso ba congolais qui diba I want les informations na opesa bino bande ko ba bolingo babi mokonzi mboka étouffé l'accès nini bato plein bino bobo ebi ba congolais ne balela mokonzi la bango boyebi ka nde biso to lela fachi béton plein ba ye wana nini o to ye il faut ka to mona président babsu ba pese ka mbote
babisusu bapeseka bisou bisou papa babisusu bamona ka elongi wana ndenge zo rajeunir babisusu ka bamona ndenge mokonza salitai babisusu bamona ka montre mo ande konde bomona batwa kenana mutu mutakenana nini ne na oko sabinote mususu amona ka montre président beti mususu amona ka na lokolo eloko nini betamaki mususu ka mo veste wana botuna ngana expliquer bino eloko nini eleki bandeko président Félix place bachaki ye tala batu sécurité azalaki censé asala nini bandeko babolingo aswa batu wana nyonso botika ko étouffer chef de l'état bo poussa na babimisa batu bisusu bandeko babolingo président Félix Tshisekedi a se retrouvé tala batu mokonzi mboka mindele mususu o baba baza investisseur o baibisi bango que le chef de l'état zo voyager lobby ye wana zana communauté na ye azo solola na bango donc ce qui bo raté c'est fini alors investisseur wana to ba paya wana ils étaient obligés ba poussa na place bokonza bokaza ba solola na ye alors chef de l'état n'avait pas le choix alors bi OK j'en profite na solola na bango ndenge pe na solola na bandeko ba congolais siko bino bato sécurité chef de l'état bilo bato bozala ki wana bandeko batika mokonzi azo solola na ba investisseur azo solola na mindele azo solola na des hommes forts bango batiki na bato bazo yoka makambu nyonso mokonzi azo solola bandeko botala niveau ya distraction soi-disant bandeko na biso oyo bazala ki wana entourage ya chef de l'état tant dans l'entourage bango nyonso te na oloba quelques-uns bato yo soi-disant baza na service ya renseignement ya chef de l'état ils étaient distraits bandeko il fallait mokonzi mboka beta mécanisme moko son excellence ona kotanga kombote aye kotinda mutu nde bandi ko bibisa bato wana déjà mokonzi atikala na 20 minutes pamba pona sani abima na salle siko na lingina tuna bino bandeko ba olandanga est-ce que biloko bilo bosala ka bomona ngona bamboka mususu président Donald Trump ndenga zawana ou bien président Kayelonga moke o ya Rwanda bako ko tika peuple na ya envahir ye bongo ata balobi o mokonza mboka lingaka peuple mokonza mboka za simple papa solo la na bana na yeneti ba camarade il faut bo envahir ye ndenge bo envahir saki ye wana mokonza zo ko kopema te bande ko babolingo mokonza zo solo na ba investisseur batu batelemi omoni bana mususu asui na litoi apusi poyo ka bakabu mokonza boka oloba est-ce que bakabu mokonza moka bana ko solo na ba investisseur etala kibino yo zela nanu na bloqué nanu yo tala aventurier oyo yaka lisusu tuna ngape yo depuis quand obanda okubisa Félix on dirait nga mwana na azo tuna nga question tala barere o uti na mboka nini yo bandeko babolingo oyebike mokonzi mboka étouffé quand je dis étouffé bato président Félix Tshisekedi azalaki lisusu concentré te pour la kosolola na ba investisseur koza ko bikoloba mbango parce que matoi nyonso ezalaki wana ezoyoka on a kacha ba congolais ben filtré pe ba na kati bande ko bobo salate na kacha ba congolais il y avait aussi les infiltrés na lingina tuna service à sécurité ya chef de l'état ya ba congolais musala bino ezala nini musala na bino na otuna bino lelo ezalaka nini est-ce que biloko bilo bo sala ana bo kopia kata batu bisusu te bandeko il fallait mokonzi ye moko aluka mécanisme po basani babibisa nda bazala mwa écart na président po président pema asolola pe tranquillement siko bokenai kotelemela mokonzi bozwi matoi nyonso botie ezala po anini curiosité kaka nini yango. Merci papa Langaï, merci beaucoup. Bonsoir madame Bido.
Molobeli Amboka. Merci beaucoup, Kindago Gabriel, comme vous pouvez passer. Bande que je continue, et sous qui wanate. Et ça n'est pas comme sous la obète la sete, non, ça n'est pas vidéo, non, tika mon vidéo. Bande ko ba bolingo, na ekoloba. Service et renseignement ya chef de l'État. Il faut boyer baka que vous avez un service ya mboka. Vous allez censé vous protéger. Partout où le chef de l'État passe, il faut vous aller vigilant. Beaucoup de tika kamokoza za la entouré bongote. Parce que la katia masse et l'eau comme occupé ko salama. Exacte que bon moni mokonza mboka zo s'approcher pour président de la ndenge wana. Il s'approche vers le peuple naï. Ni nango susu oh susu zorobani, tu devrais parler de quoi? Hein? Qui est en train de quoi? Ngana zo exposer mokonzi. Tala barere mususu. So bozo yebelo koni na kolobate papa. Bima na live oyo to mama. Et là, on dit à la vie vigilant. Président Félix Tshisekedi a l'habitude. À mon camarade, il a classe. Ayebine Tiyo, journaliste. Ayebion de Konaye, Aobele Layo. Un président très simple. Bon, mon agane, to mona mona ba vidéo obele la ne bato. Mon konza bele la, mon appelle tiki tapis rouge. À quel endroit tu places ça? Ngala viva ngwe papa na biso moko boye malgré papa pe akoma na neti neti. Batanga ka internat moko na chef de l'État. Asala tu amona mokonza mboka balingaka mona mokonza mboka te akekanga ye na Allemagne mokonza mboka tangu kaka zo kita boy papa abelela président Fachi Beton mokonzi ayoki on dirait Yesu tangu basimbaka Yesu nelamba Yesu alobi qui m'a touché président tali abaluki po ya baluka ke mokwantombolo mo amai mokonza baluki atala nani boy amoni loko pe papa na biso na zaki mbinga amoniye oyebika belela pena ya bengie Pierrot papa na biso ko bolé Pierrot bandeko wala sécurité ka pemena mokonza mboka bani mokonza mboka bougete mokonza mboka ponyoka atika tapis rouge aketi na foule sentiment au papa wana yoka bandeko on dira je diplôme d'état. Ça dit ma pesi mbongo te, mais le fait que mon konza tiki tapis rouge, ake koluka Pierrot, pas mon aki Pierrot a okoka koko ba place ya zate pour la sécurité zakio, tikanga na me déplacer. Sécurité ça qui n'est ni, et ça toujours bien protégé. Mais oyo ya New York, ba koti na bango na kidiba, ba bossa ni na bango. Ah, so bon moni chef de l'État. Nenga zala kazo ya pesa ba mama mbote bino boko zala distraite. Il faut bon zala ka wana omoni mama mido linga kota na loyenge ata oza mama mido musala na bino yango wana bo protéger le chef de l'État. Te boko biki diba bato batondeli mokonzi ko akoka ko pema te bato ba osolola mokonzi bo fungoli matoi boyoka bozaka bezo boyoka lili. Na kena deuxième point très important biloko na olobo yo ta na oloba bandeko babolingo bango mo baza na kati ba oyoka ngai abibi zaché o sakala na ba courage ba tata et ba papa courageux bazati ezate ole tibiso ba Marceli batasoni soni otalika botali mukonzi la musika te abota pela courage bandeko ya mibale bandeko ba bolingo boyebi ke toza infiltré boyebi ke toza na guerre médiatique guerre numérique poison rere et ça la musala nango ezwi mbongo échanger pona ko pesa batu pona ko corrompre batu ko sala o bango balingi bandeko na bandiko lo baneti par exemple bandeko ba bolingo nini lisusu okomi nini c'est pourquoi on est quoi le dernier de la classe. La yebite sens ni no lobeli continuer car ce qui est lobi mabe ah yo mo yebela kana live. Bandeko ba bolingo mona na pese exemple na aéroport.
Mutu aye na aéroport boye, bomoni passeport na ye mavwanga. Botali pena bomoni que cette personne, muto a suspect. Bandeko ba bolongo yo kaka, oh non, je suis le frère de Jacques Tshisekedi. Oh d'ailleurs, mutu tel ne mutatindi ngai. Oh d'ailleurs, dans un document tel où ils ont l'accent que malgré passeport n'a pas leka. Papa maman, yo mutoza na service à sécurité au code sa mutu anate. Ata tangeli oke chef de l'état mutu atindi eta liote. Soko moni mutu a suspect. Bande ko nanga bato boza na sécurité. Soki il s'agit nini lisusu et tout nini. Merci beaucoup mon premier. Oh, mon premier. Le grand archibishop. Le grand archibishop, papa. Yo soko pambolinga boye. Nazo recevoir ango. Que mon Dieu vous bénisse, papa. Waouh. Ah, liloba mosel na nzambe surtout na ROYO. Na recevoir ango. Que mon Dieu vous bénisse infiniment, papa. Bande ko babolingo. Omoni mutu wana za suspect. Mutu wana za suspect. Atangeli Okobo, c'est le président qui m'a envoyé. Oh, c'est la première ministre. Ndekonanga ozo sala sécurité à chef de l'État. N'ose pas. Ya kolekisa mutu wana na aéroport. Nalobi nini. Oza na front. Omoni belema moko très dangereux. Bayeba bomba. Bayeba massacré. Bayeba sala soki nini. Omoni o général moko boy. Officier militaire Songolo. Alobina yo kosala yangote. Mon premier archibishop, papa la biso, Koutilo Fernando. Ah, l'homme qui fait pleurer. L'homme qui fait trembler. En tout cas, là, ok, c'est comment on va casser archi na biso. Notre papa. Bande kwa loko nini eleki. Eza que colonel mon côté, général mon côté. Allo banayo teke oh te ko beta basasi te botika na dossier papa beta biloko ko isai a munguna parce que na minute otoza infiltré na minute bande ko babolingo tozo ebate ki eki. Alors message on nazo passer ezali message euti likolo eza pona ko yebisa bino nyonso bozo landa biso que mutu moko te oyo komona za suspect kotika ya lekate parce que général moko apekisi yo to colonel moko to major mutu moko azana pete likolo na yo habite tika nanu kosimba te ndeko kozela autorisation te tango bozo c'est l'autorisation yango bango baso sa nini baso continuer kosala ba mafia na bango. Boyebi histoire ya militaire moko a comprenaki que supérieur na ye azo collaborer na ba M23 bozo yeba boyebi masolo ya ote to se retirer to sali soki nini babenga ngo nini soki retrait soki nini ngwana j'ai oublié ba terme na bango voilà o to sali soki retrait stratégique voilà njoka akangi général wana azo changer sim azo se communiquer na ba rwandais ayebisi déjà bango ke bilobo ke ngambo oyo njoka ya yebi ke ngambo bango babando kende eza ngambo yo ba rwandais ba oya. Alors bande ko ba bolingo repli merci yo kanga na bi retrait merci beaucoup repli stratégique. Bon comprendre ba benga au vitesse ya koloba repli stratégique bande ko ba bolingo loko ni ne salami ala aya boye comme par hasard akenda ki na zongo ikende balobaka akuti général azo solo la yepa batami général a solo la bina sina tindi bango bakenzela na boseni bamboka ngo bakeso kinzela nini alors bino boye la boye ko sili sakaka général asilisi ko solo la bande ko babolingo général azui sim azo changer sim acha sim o ba ebelie nango boyoka eloko militaire wana sala aki na pete moko te ta ala lycée kao tango ala lycée kao ek mangu ko ebisa suba konsimisusu na uchi ko boma tala na kuti eboyeboye bande ko ba bolingo ba betela ye mamoko na niveau sakana te
balobi bravo osali nini obomi traître ba récupérer chombo bande ko babolingo babandi kotala chombo batala chombo boye tala na kati ya chombo abana ko se communiquer donc communication moko permanente du début à la fin azo expliquer bango évolution ya bitumba militaire nyonso za na front ndeko nanga congolais de partout ozali yo yebaka ko ozali muto service ya renseignement bafuta yo te il faut to koma lokwa ba chinois bandeko babolingo soko ke na Chine chinois nyonso aza muto sécurité ya mboka na ye chinois nyonso asala ka sécurité mboka na ye chinois nyonso aza muto service ya renseignement ya mboka na ye biso pe toza ndenge wana ote musala oyo ezaka ka pona ba mama Marceline te biso bafuta ya biso te mais tozo sala yango bandeko babolingo yo pe sala yango oza na aéroport omoni bandibu moko boye baye ba libanais ba oya na ndenge nga na yaka omona ba libanais bandeko babolingo na remarquer ngo deux fois na voyage na sali bino bofani bozela omona libanais 1 ayebolo balingala te 2 ayebi ko ba français te ayebi ka munoko na bango en même temps azan interprète azo ko expliquer makambo bien te par rapport à ba document oyo indien ye nango libanais to nani boyebi batwana ndenge ba komisa mboka na biso ndire nzela ya simanda kuna bango bande ko mona kaka téléphone eleli bazo passer bango ba agent ya immigration na moni yango 2 fois et ça la makabongo te ba agent ya immigration na biso bande ko nanga oyo bozali na département nyonso ba chebino oza na ministère oza na kati ya société oza partout place nyonso ozali eloko moko boya suspect mutu aye muka na passeport ya malonga te document moko neti abandi ko passer batu na téléphone bozwa te ande ko boza la professionnel ba gens na biso immigration na aéroport ya njili na aéroport de partout bozali na ba frontière nyonso. On ne discute pas tant au moment où on a un faux document. Ba négocier kate tant au moment où on a un suspect. On négocie pourquoi? Eloko ya kosala bandeko babolingo eloko ya kosala ezali ke yo faux document zala na noir. Tinda ye pa bakonzi. Bakonzi siko bakofandele kuse ba yeba. Mais bagé na o passé au mutu tant bako passé au mona je suis général oui libéré nga mutu na bengisi buzo bango yango wana bandeko. Vous comprenez nde makambu tozoloba et tant yoko yoka kio eza général nde mutu a intervenir au tikié njoko kotisi infiltré o te premier ministre mutu atindie bandeko babolingo njoko kotisi infiltré. Nous devons être vigilants partout où nous sommes. Nous devons protéger la RDC, sécuriser notre pays. Biso nyonso toza ba agent ya service à renseignement. Biso nyonso toza censé devoir ya ko protéger ma belé na biso, ya ko protéger mon konzi mboka et puis ko protéger ba ministre na biso nyonso o bazo bunda. Pour mboka Congo. Peuple congolais. Bino ba ebokendaka po bokutana na mokonzi mboka. Boka ni sakateke boza soki pe wapi, boza na marché à Gambela, to boza na victoire. Il faut moi civilisation ezala. Bake na otala mokonzi mboka ndikozo kende na wese na yo ya ndaku te bandeko na ngato soyons sérieux. Et puis ba approcher kamo mokonzi mboka na Britande la terre. Tout d'abord, il faut y latine. Quand tu te présentes devant un chef de l'État, et tant aux autres, ceux qui m'appellent sur place, à la place ouana. Pourquoi ba cafouillage? Bande ko boyo mokonjaya na France batu bunda bitumba boyo kayango. Ba pesa mbongo boyebi mbongo moko ba pesa ka batu ba association boyebi lisoloa batu ba bunda pour 5 000 €. Pourquoi des choses comme ça? À chaque fois que le chef de l'État il faut un désordre. Pour nani biloko modèle wana.
yango batu mususu oh mama mokonzi akena ayaki na Londres omonani te nakendaka bisika désordre bongo te bandeko po tango bokosala buzoba na bino lokola elongi na nga pe ezalaki na kati ekobima ke Marceline mido pas na kati otokei baokabola mbongo et les gens condamnent bato bapesaka bino quand même mbongo pona yo kaka kasi te chef de l'état corrompaka bato tango ayaka pesa mbongo bandeko boke beta ba chute ou bien mutema mabe otozo boya ndesala abino mukonzi mboka nyonso soka kei surtout président Félix Tshisekedi ayebi ke ba congolais tona ba problème ebele moi somo moko bo pesa bo sombela bango mai bato bazo bunda kame ba uti bisika ba uti ba Belgique ba uti ba France moi mbongo yango bo pesa bango transport mabeza ezate bandeko na ngai mabeza te. Alors le mal les anines bato oyo ba pesa bango mbongo moi 200 000 bokabola bato po bato ba uti busika po na yebisa bino mokonzi ya mboka aza tellement humanisme boana idete moi na poto ayebi ba pasi na biso ya poto ayebi ke tango mama mi doit se déplacer ayeti bela boye asali ba dépense alors mokonzi ya mboka moi mbongo ebimaka pona moi ba voyage azui pe moi 200 bozwa oyo bokabola yo zui 100 000 o tire na poche otikali na 100 okaboli kaba oya yo bitumbe bimi komba mokonzi bani ko tangola njoka yonde ozo seme ba trouble yonde ozo sa nini ozo chaba désordre. Est-ce que c'est normal? Après comme yo mokonzi ya kakabola mbongo oui akabola te pour nini oh président Félix Tshisekedi apesaka apesate même les longs à la place à président ngakutu na ofanda na opesa nga moko na betela bino lisolo na campagne électorale na kei na o critiquer bino bato bokabola nga bato bambongo ya transport bosala bongo po ani bandeko réunion ya liboso na kenda na monda modèle bato bafanda otali bato bilongi nzuluka bilongi ekonda mai mususu moni patalo etoboka otala pelaki oyo mafuta ezate otala nzala bandeko nzala elakisa na elongi boye osali meeting pendant 5 heures du temps au mona tango silisi baobetelo maboko baoyebiso mama toyaki a déjà 5 heures du temps tozela yo après osali osimi nzeloki ndeko nanga nga muto na bande ko yango bilo musu bandeko sona no sala ngote makelele belé yango bato yo ministre tel okokate yo so ba tio place na yo okoka président Félix Tshisekedi okokate yo ba tio place à béton yo sala ta 2 heures du temps bandeko ba bolingo nde mukolo nga na lobaki mutatinda ngate na benga ka ba collaborateur nga ba veille pembeni nga bi est-ce que bokoke lo changer mbongo ba bandi ko seka bandeko na zwa bakela ko changer mbongo erreur na sala ki na tiki bakabola na yoka o batu yoso bazwa mbongo te ko swana na ko swana ya mibale batu bazwa mbongo te puis ya mibale mutu alia mbongo nani un pasteur na zui pasteur na pasteur Esaïe yo lokolo za pasteur mbongo yango yo tika kabola mubato et comme na 3e réunion ngande ko na bino mwasi bandeko ngamo mutu na mando kabola ko kabola c'est-à-dire na telemi bo kabola mutu mbongo na telemi oka bato alobi mama boyete bakoya ko beta yo loko ba ngabi ngaya vana yawa na chaki mabolongo na ngana si enzamba yebi ke geste on azo sala ayebi ke bato yo ba uti busika moi 10 000 francs on appelle ça bango ya transport et ko kitsa bango motema mwa muke bande ko ba bolingo soki biso bato to zanga mbongo to sala yango à combien plus forte raison le chef de l'état sala yango te. Donc vous préférez mbongo ezalaka détourner na ba ministre na bino miyibi oyo mais mbongo ba pesi bato ba ekotala mokonza mboka ba pesa bango ata mwa transport problème et puis yo mbongo ba pesi pona bato ozui okaboli yango na katikati otia yango na poche nzambe akutana na bino bandeko ba bolingo to suki na poko na lelo. En tout cas je suis désolé na on continue live te na lobana matsata bato mibale misato boni mbisanga matsata bato mibale misato oh ngalula donc ngalula senga kina yango fallait na la lunette ngalula est-ce que ngalula zawana allo midwe waba
Nazo va peka ba info likolo ya mwana omoni na banda bate na okitsa volume koto. Mido na bambwanya soto ba otambusa komba mama mokonzi mama de la nation mabe. Yes. Na aleki na biso. Na oyela bino lobi. Na oyela bino lobi ya matata. Ya matata. Donc c'est-à-dire quoi Mido en tout cas au conclure vraiment au bandeli yango banda na déjeuner ok nango penza na dîner tozongi nango tina goûter donc to savourer vraiment yango. Merci beaucoup Mamido ngana ina épinglé moi moke na ba bourrique na bazoba na bato mitu na bango eza na ba pese na ba puku na ba former na cerveau na bango faut ba yeba ke enano info obo bimisi ya fo oyo ya likolo obo tuko bimisa awa bobo salaire kombo ya président bo sali bobo actualité na biso o ya dile taki koleka na kati États-Unis boza déjà perdu nde boza bongo pourquoi parce que tant au président ke koluka bonheur azoluka bonheur pona libumu na été pona famille na été pona bana na été aluka bonheur pona peuple congolais. Tu fais plus de 30 ans na kati République démocratique du Congo na guerre ke zongi ba maman combien ba kufi ba to combien ba kufi mais tata o assez pulmoné a eu décision ya beta liboko na table pour non si c'est le camboyo makamunyo soto zo kende bien kana chien amoni que déjà a vaincu na makamunyo sto actualité simbi et kangi réseaux sociaux voilà créer pour na couper sambon pour na salir les kinabiso grâce na bengaki mama Emi yes tuni mama likambo na yo keza solo abi leki na yo nenga za bongo est-ce que yo ndimi akoki kosala likambo oyo tukoleka impossible ndimi te parce que azana mobimba ya na notabo no bakati te azana mobimba nenga za bongo mwana wa koli na kati ya banzambe balokoti kombo ya mama Emi bazwi kombo ya papa Archie basangisi mibale donc azana ngolu ya papa Archie azana ngolu ya mama Emi double option bino boya bosakana bolobake non o bobo discours nde o grâce à pesaki et betaki bango na matoi po bandimaki te na âge wana mwana 25 ans ke bisa discours a kilo bongo tala niveau et pandi bango tampa ya charisme et sisi bango makila na nzoto yaya bafandi batali babi mwano alira zoya yango te bazwi boke ko créer ba makambo na bino ezanga mutu na makolo le président afandaka suite moko te na ba ministre na ba garde corps na ba nani tout donc ce président za na immeuble na nino na hôtel jamais bakoki ko déplacer président pona ba bundi nani ministre jeunesse bango na mama babundi yango ba déplacer président mais dis donc c'est quoi yobi combien de temps bakanga hôtel wana pour président ya nesika wana enan bobimi na ba bourrique ba zoba perroquet na oyela monsieur Paula na oyelo lobby t'inquiète c'est déranger te na oyelo lobby donc président va ko déplacer côté non bo échouer on va déplacer président pour grâce à tia maman nani manzaka grâce na zabongo maman Denise akoki olobane grâce na lingi boete auto ça parce que zomona maman Denise okola mama Emi voilà génération maman Denise ezaba génération ba mama Emi donc grâce na zabongo azama maboko ya papa bango azama maboko ya mama la bango donc ayeba musala to ayeba te mama nazali papa nazali bako guider mais tant que mwana oya bokwami bien éduqué akoli na liloba nzambe jamais kutu akoluka osala erreur wana donc bo choué nesika na boluka ki bo salir kombo ya nani ya président esimbi na ngote bambi na ngobino donc tant to lo ba ke non na mituna bino ba fourmi ndezali do ba fourmi ezali boza raisonnement ya terre à terre boli ya bino mbongo na bino o ba uti ko pesa bino pa mama mukinza oyo boli ya bino nani 400 000 mwana mama 400 000 euros
bolia na bino eza mbongo ya peuple bolia na bino yango eza mbongo na biso ya Congo bolia yango bomelela yango penza glace bozwa kimia mais mpona ba info ane bambi bino bosala nango kaka 3 jours bolembi déjà toloba nde bolembi biso nde siko toya balembi mama biso tozoya biso siko tozoya ntango tokoya tokokunda baaktualité na bino nyonso to bato bouti kolokota kana mpona kopesa bango mbongo yo kutozoloba deja yo oloba na retard ese ekundami mama yo moko kuti oloba balembi ti tosasa bango atokotela bango live awa nalukaki kutu yo ozala ite il faut mona bato nyonso même morale mwa bana même morale nazoyebisa yo et puis bato tout bakomprenaki kaka eza baje moko boye eleki na sese nzambe mpe alalaka te toye kozwa info ke 400 000 nde bimi tala bato mobimba likolo 400 000 euros bokomi lokola bamabo en tout cas non congolais non c'est pas possible likolo ya 400 000 et puis 400 000 wana mwa bana bazokabola ndambu eza kuteke mutu moko ndazwi 400 000 bambi bino makasi ebambi makasi et puis so pe basali pe ba aventure akomi pe nani comment dirais-je tangu ka o président o apemi boy o tozwi dauphin à mwasi babenga ba dauphin à mwasi ni dauphine nasisa non idée nanga donc c'est-à-dire quoi on surtout boloba on surtout ok nango boy bakenanga ça sous na pouvoir te autika suko za pouvoir te c'est fini guerre esili oto zui budaganga oto zui bukavu bozwa guerre ndezate guerre ezate bo bundala mo pepe guerre ezate biso et pas la biso guerre ezate donc bon se préparer nanga ezao prépare-toi pour na tamoke OK na ces pays okende yo faut kende yo faut kende na tamoke okende o mona ndeka na chafandi kimiate donc yo peut yo il faut kende parce que yo so OK yo konda de façon ba condamner faut pas condamner à mort parce que trop c'est trop eleki bato bakufi biso pe to koti na liste biso pe to koti na liste bato oyo basali bango génocide biso pe to koti na liste ana et lo mona ina bisa peuple congolais botala liboso botala pe na sima président Fatia bondi pona ekolo bondi pona Congo abunda se pulmoné atiki nyonso to na République démocratique du Congo lelo dollar ebandi ko kita yango moko na pété dollar ekiti boloba te dollar ekiti bolobi te bofandi nya bozumi no bote na tirette dollar ekiti tant dollar ezokita bolobi elorote mboka na biso ezokende na kimia tokozonga la valeur otozaki nango liboso pas de distraction biso tobi pas de distraction etali kutu biso te discours obo utuko bebisa discours en tout cas Congo na ko makasi discours obo utuko bebisa ya simbi nango te parce que na anglais biso to tiango pe na ba traduction na biso simbi te maloba nyonso to bino bolobi kuna na ebite donc na journaliste wana Marius, prépare-toi au lekane tumbelo. Biso tokenda malembe. Et la kisi ke noza rwandais ya solo. Ngana confirma kango lobito natala kango. Et la kisi ko za rwandais. Prépare-toi au lekane tumbelo. Biso toloba mingite. Action yaka malembe ndeka babenga président Facho te a réagi sa malembe azabo ole kane tumbelo na kimia na s'adresser na moi si oyo abimana papa na botana papa nae maman luka délivrance bibi luka délivrance ya makasi parce que na lirozoke nango yaya bana yo bazana omike en plus baza ba autiste na osimba bana te parce que bana biso to luka bana te et bana baluka biso te biso nde batko boya kolala na biso nde tokenda luka bana bayaka yango ozomona punition nzamba pesi okaka bana wana luka na o délivrance o lea ko take président Facho baba wa mama donc luka na bon sa vie na yo donc perroquet
perroquet na allure ozoke nango s'attendre bien à misu na yo déjà soki linette ezate momo nezate baninga balata linette soki misu ata longoli linette omona ne fisque ata moke omona ne fisque flou mais ya yo bandi obimati tofina il faut se préparer na aveugle perroquet donc merci beaucoup Mamido mingi olobezate mais na oloba mingi lobi. Merci, merci beaucoup, Ngalola de moi. Yeah. Merci beaucoup. Papa Jamba, la pension Maloba. Bonsoir, Papa Jamba. Papa Jamba. Azo kayo mama. La pension. Bonsoir, na batunyo so baza na panel, pe onyo so bazo landa biso na se. En tout cas, na remercie au mingi na sujet na yo ya lelo surtout pour la sécurité à mon konzi et na ba moment oyo tozomona mitema mabe ya batu ndenge eza esengeli penda sécurité na ye ezala makasi ozomona po ba misusu bazoyo wana baza ba infiltré bazokosa na ke no baye balingi mon konzi to bazosepela na makambo ezosalama bazosepela te. Donc, yo moko ebimbo kanabiso pe na lobaka ngo mikolo nyonso soki li makambo malamu ekomo salama lero na pe bandoki babotama ke belé. Donc nombre bandoki e bakisamaka. Yes. Nde yango wana penza o chep lignati ya kitoko vraiment ba service à sécurité il faut ba revoir to ba renforcer penza ndenge nini penza ya kobatela mokonzi e ozala penza malamu mingi. Et puis en tout cas nazo remercier ba chroniqueur na ndenge effort oyo busali yes pona effort oyo busali pona likambo ya grâce ndenge bakosela ki mwana na biso makambu vraiment merci mingi pour na asir yo benga kango nini oya ba Rwanda na poison rwandais en tout cas mbalo yo poison ngo salité au anti poison bo pesi penda batu ba anti poison vraiment donc ndenge baza na sonia ko sakana te ya makasi et puis Papa Jamba to senga bango video tobi boya video na balobate tolobi kutata video ya montage bazo kokate il n'y a pas match donc bazo baté bakobandela wapi bakobandela wapi vraiment donc vraiment nzambe azamalamu vraiment azusala penza kat na biso po ete normalement tozana mokonzi a bien fachi azobatela batu nyonso même ba o bazoyina ye wana lelo soki fachi azate na asir babandolela bakolela mingi mais lokola kimutema mabe kaka nde vandi nango na mitema batu yango wana omoni baza ko créaka ba makambu bazo salaka ba gisement na suki wana mama. Merci Papa Jamba de moi na pesi malobe pa ya wapi lunette eza maman Lili eza na pesi maloba bonsoir maman. Bonsoir maman Marcel bonio naza bien moi bana yeah. Ngakut no malobe kozanga kaka tepo makambo kongo makambo ko mukoseka yango donc bazo beta na gauche réponse epesami bake na droite réponse epesami bake liboso réponse epesa donc bazo mona kaka kezo simba te batika bakoka pe kotika te te mali kundu eleki bango likambu ya Kongo ekomisaka bango lokoso mwintelo moko malamu na Kongo bango matanga toujours comprendre pays yo eza pembeni na biso te on dirait to na likambu na bango kaka bango moko bayina biso bayina mboka na biso mais bayibaka to permettre bango bayiba kaka et loko basali wana mama na nga ba échouer na bango ba échouer po babandaki yango liboso kete 30 abeti ye kara ye na 30 abwakisi ye baza maloba moko te ye bango baye ko beta likambu ya grâce ya vito che bango po yo mo lobaki yango de video boya nango ti na zo mataka na tu na video ezati ata photo ya pamba boya ata na photo to mona ta photo batu ba ocha na misapi ezati lokole ezate ezabi ba moni esimbi kaka tete tikato kendele to beta bango likambu oyo na place ye moko bolosi azali bolosi alobi
Bala lokuta. Bolo sa limite. Bolo tu peux bien mon cousin maman atteint la lobby non jamais vu. Parce que modèle oyo to mona nanute. Yango to oke bisaka ka mwana mwasi oyo azoro munene bolokola liboka. Bibi kapinga soki pendoza mwasi tomato ebisi yo keba. Bibi kapinga yo nengo zana ya liboso no loko motuya na vie na yo ezakende fuka mela nzambe tuna ye pourquoi ngali bungu na ngeko bimisa batu ya modèle oyo. Eloko kosala mama mutu na soso okutani ne loko bongo na vie na yo il faut choquer yo vie na o mobima po yo mikolo nyonso wanozaka liboso ya nzambe. Mais bibi kapinga loko yo zo contribuer na ba massacre eleka na mboka na biso mwa mwasi yeba bien que soko zuka zemi ekoya kaka bango na kaka nde babando bakozana bango tagisi bango ka babando ya po yo zo ka ba oba oboma na este mawate mwana mwasi oyo na yo na ndeko na yo oyo mobali na yo oyo ya akosa biso lelo bakanga deux personnes na depuis bakanga kaka bango monde bakebimisa bango ba ami bambika ba band na elongi alobi ke ba adresser to moni ata cicatrice mon côté boye banika bino mi li solo ngwe leka peka boye mama tikoto tuna na likambu ya so foto tuna no bibi kapinga deux personnes obino bokangaki o bakangaki na Belgique kuna bo suki boni bino na l'état na bel siki na ngwe so yeba te gilia bimia tuzongi Kinshasa gilia na zoya lisusu aso ya lisusu kapinga bino bolobaki kete gili ndenge za boloko esalami nde bakangi batu wana akotika na kotia sute mena nayebiso kapinga gili azoya lisusu siko tosa ndeni omwa te lokuta na bino eyebi mapolele bandeko ata bayinaka Congo est-ce que boza ba vrai congolais bibi kapinga na pose bino na question boza ba vrai congolais ni kamuni ni bino na Congo na ye mama oma azopesa bino mbongo butu na moi botu na mama oma bango bazaki na pouvoir na mboka wana pendant 18 ans mama oma biso peuple congolais to tikala ko attaquer yo ke ba fausse commune uta wapi tuna mobali na yo mutakambi biso Congo na biso na fausse commune te Congo na biso zalaka so ba otimbola bo mai ezobima lelo na Congo to komi so to timbola bo mikuwa ya batu mama oma miku en tout cas tala niveau akoko expliquer biso mais likamni bokotika Congo kimia te bino batoyo mandat to pesi bino 18 ans bosali bo gérer ndenge bolingi bo vraiment na pouvoir kotika pe muninga travailler likamni ni bokotika ya travailler na kimia te en tout cas mama c'est to lobela bien ka lobby lobby pa live lobby to zala awa to e bana makama ndenge eleka ndenge dine eleka mwa bana to e ba ona ndenge eleka parce que bolosi pa ko vanda kimia te bolosi za muto munoko akoya ko répondre siko le bolosi akoya ko répondre to linga siko to ka na ba live na bango explication bo pesa biso peuple congolais za nini explication na Twitter na mama Lina asa pesi c'est vrai que na Twitter na ça pesi a expliqué que non nyangala katana il faut balongwa déjà à partir le 1er octobre il faut pas banda kolonga donc ça tu t'es déjà ba ebisinga ke ba yoki bolosa lobi ke bino bozolo bakete nani tondima génocide ya Congo te take batu bakufi 6 millions eza yango wana te non na Twitter na lelo atie ça commis déjà donc ba blo ba so ba neza bisalela donc OK kasi mama na émission na salaki na ebisaki bino ke ba date ezalaki le 1er octobre baba na parce que le 1er octobre atie na Twitter mais eza makambo balobaki kuna il a aujourd'hui na Twitter mama c'est ce que to elingi koloba ke ba pola ba ondima te bazondi mate baza kopola bazondi mate ke ba otika Bukavu na Goma oui bino na mona batu te tilo kwa bato yo te bato baza mama Céline il faut que so ba congolais vraiment to mi benda matoyi basi pe mibali to ebisa bandeko na biso mibali pardon bala na yo mokili même sauf bato wana moi si pe ndenge moko bala na yo bato nyonso mais sauf bato wana
po ba kutu na retard nani yango akobala lisusu oui bango baza bakoproche pembeni te ok ma Marceline soki ala soki opesa bato mosusu parole merci mwa bana nzambe apambola yo napesi mama Tina bonsoir mama Tina de moi namona yo kala nayoka yo kala bonsoir ya Lina boni yambi baza barwande baza bato Holanda te ngala kopesa conseil na ndeko na biso Marius parce que nani ya barobo na ye wana ya nani artificiel intelligence wana omoni ata makambo ya kamere parce que biloko robo na ye banda expliquer eza makambo ezanga mutu na makolo il doit revoir ça ozomona do ebandi na bulosi te nalandaki soki olandi mpe baperiode ya kamere wana mpe donc nani kaka robo na ye banda expliquer makambo mosusu ata makambo ezolekana kuna na este robo na ye wana ya mwasi azalaka wana explikaka makambo mosusu c'est que Marius a il doit revoir ça. Donc il doit revoir ça. Au moins déjà comme le bakioza rwandais. Donc le rôle peut outa ba côté kuna to e baté mais eza mabe parce que place à munene bongo yoké que aucun gouvernement ba mebio kuna mais aucun sala ko zo robot aria ko nani ko translate pour na biso. Donc eza bien té. Donc olinga kinde o nani o sambusa ndef président na biso ba congolais parce que likambo bon il fallait moko comme tu parles anglais il fallait interpréter. Ola rosa robot a interprété donc rwandais sepeli o eza bien té mais rosala pe le côté parce que bolo ça c'est na Twitter na ye donc a expliqué que non rwandais fait longwa déjà partir le 1er octobre faut ba longwa donc ba biloko bango bazo wana robot wana eza ça sert à rien donc ça sert à rien maman ce qui olive ce qui nani ce qui olive rembe ndenge babengaka yo Congo eza royaume te oza pe princesse Diana te princesse Diana kutu akufa oza pe nani Camilla te ou bien nani Meghan ou bien Kate oya kotungisaka biso Congo eza royaume te bosala kita na bino boza kutu ba congolais te eseleki botika ba congolais basala musala okenda kokufutaka ba bibi mbongo ba ko sambusela biso mama Denise makambo lukuta buna na New York place munene wana si y avait un problème que no babundaki na grâce ba journaliste boni basaki kuna ya monde entier poni ba filmer te boni balakisa ngote kaka bino na ba journaliste bien ya kwanga la makaya nde ba ko bisa ba bêtise wana bazolo ba wana ezanga mutu na makolo il faut respecter rapé Congo non bon respecter Congo mama Tina oui mami akata yo te mwa bana na kimisho maele me idete na ngaka na bakisela yo tangu nani Macron moi sina ya beta kembata omona ki ba image te Kastomoni ba image ekamo sikoyo ya biso to komina ko bondela bango boya na ba image komina ko bondela balinko ya na ba image te meka kasi ba journaliste au monde entier bazaki ba Fox News ba nani omu ya uti ko leka o comment ça s'appelle CNN ba chaîne na toto bazalaki sur place tu comprends ni ba moni makamwa na te kaka pero na bibono me caméra mondi ba caméra ngo ezalaka ozakala kindoki ba caméra ezalaka kindoki siko Félix Atobolio misubo mwana tuso Félix ezate yangwana ko ba caméra na yo ba caméra ngo esetobokiti ezalaka lisusu te donc tika pe ba bêtise na bino bozo sala wana parce que biso tozo mona bampoko tozali si un problème likambo ya Congo biso toza na UK les bana ba conservateur ba sangani si un problème que ça pour na ko traiter pour la Congo ba pour na mboka ba sangani mais bino ndenge nini atakuto opposition ngo ya kwanga la makayabo wana bozo bunisa pesa bozo bunisa Félix bozo bunisa nde Congo bolingite Congo ebonga bina bozo moni ba rwande place ba bimi ba obimisa makambo ya Kagame ndenge aboma bango kuna ou bien ba quartier na bango ya salité parce que place eza propre eza Kigali so botali ba place musu baza ba village ba ndako ya mabela rouge ba baza kutu na nzala koleka na Congo bozo moni ba rwande ba bimisa kango ba bimisa biloko na te ba bimisa biso ka Kigali à part Kigali baza place mususu te baza kaneti na village mais balobela kango te mais bino kaka likamuke Félix donc eza mawa likolo ba vu mama na ngai eza likolo ba vu te yo lukaka ba vu te yo bandaki depuis kutu yo kuto bandoleka olekala ba chaîne na bandolanda na ezaki obi nani ba chaîne bandoleka a na UK ba place to banda olanda yo bandoleka la ba chaîne sikoyo bandoleka kutu na ba chaîne bango basaleka ba chaîne nini nakamwe mama bakolaki bato mafuta kendo futa so na TV5 wana ndenge ba bêtise na kendo lobana yo le bandoleka na ba chaîne na banglais ba banglais mwa bana donc ba vute donc yo oleka kutu ba chaîne na minene donc yo bandoluka ba vute so luka ba vute ozo bundela de Congo non
Ya donc mikolo bamiete bolingo osambwisa mboka na biso kosambwisa mokonzi ya mboka donc heureusement ke akipaka mpe bino te donc mawa eza pasi donc mawa mpenza ya bulosa asa alobi donc babiloko ya marius wana bulosa akomi na twitter na ye donc babiloko bango bazolekisa wana marius nde fa abongisa ayebisa biso soki asalaka na atravara na rwanda ou bien atravara na congo arevese mwa bana marius arevese mwa bana arevese donc il faut ayebisa biso bakala bande kosuspecte garçon wana nga na tiaka tembe mais lelo na comprendre ke aza na makambo derrière makambo euti oli parce que robone mpo na kamere na babiloko ya kamere robone yo nalobaki mpe donc makambo faci aza na kati donc tout ete babiloko ya baminere c'est la même chose eza mbala liboso te okomona mpe mokonzi ya mboka mbango ake interview epa na ye eza mawa donc natiki yanga motu mosusu aloba mami merci mama tina na ngai merci beaucoup bamama tina baa mibale te papa Nkosi oh maman Lina papa Nkosi bonsoir bonsoir maman Matouza nakomi su maman Matouza oui na baptisé au kombo wana parce que lelo bena bien maman lelo bena na moni exhibition somo ndenge exhibé donc na banka na lotala ka na bi ma femme de guerre bazali félicitations vraiment félicitations à Musala aux Sala. Merci papa. Konzamboka fo amona rabino. Soki dans la bateau yo basala na présidence kuna ba mona makamon nyonso. Faut vraiment vous mériter récompense. Vous méritez parce que standing vous contredire ba nan. Ba mama oyo ba information force bazo bimisa bazo pesa. Ko ba nuire nini ba nouvelle nini ozo bima ba nuire ozo bima. Mama malamu oyo président Zosala. Bazo linga ba nuire yango ba effacer bazo sala ba contre-attaque. Mais vous êtes là, vous avez ça là, on peut pas contre-attaque. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est félicitant. Vraiment, Zambia a battu la bino, vraiment. Attends, la bino, puis mon konzamboka, faut vraiment, ayokaka. Ayokaka. Il faut battre la kabatu, ou battre la susamboka. Batouana, faut les vagabonds. Donc, la mboka, ils ont vraiment infiltré. Il faut y aller, konzamboka na bat na ibatala pena batu nini o baza pena na c'est ça abenda ka bango pembeni ba engagé bango comme ça mboka okene dans la future au moins mboka ko tambola bien moi ba bloko ne osa soutien c'est ça ouais parce que misala o bozo sala eza misala parce que lelo na ebo comprendre bena que oui donc ba Rwandais Kagame azana la idéologie wana donc bango awa na nino na côté presse baza makasi bazako nalo ni baza penda ko solliciter laboratoire laboratoire akokosa baza makasi côté wana papa et puis ba bimisi penda paquet bazo somba penda ba journaliste. Exactement. Parce que maintenant, les journalistes, voilà, Congolais, à l'Ingaka, donc il faut aller bien, et tout ça, rouler carrosse, ça là, bien, tout ça. Alors, vous bien d'abord facilement. Puis nous, vous avez dit, vous avez pire en esprit, vous avez guerrier, vous avez guerrier, vous avez bien d'abord zate. Na évité vidéo, oyo, erni meko koma, et comme la bino, ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout
oyo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tu oyo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne botika la bébé oh kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 senganda oyo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bachose kaka mpona bavoiture te